balandi nyonso bamesana kolanda loboko ya bastar balobi mwana 10 ans azalaka wana papesa bino baoyo babosana kolamba tozongaka na lipase tobosana kolamba tinga vraiment kobosana kolamba mwa mingi mwa mingi mais ntango baotala émission oyo loboko ya bastar ezongisaka biso encore toyekola susu tobakisa baoyo ezangaka voilà toza sans plus tarder tozosala le Boko Star, le lot, tous en invité spécial na plateau d'anga. Invité spécial na plateau d'anga, le lait tellement. Le lait il y a des gars. Bon mon a été bon mon a beau se planaï. Bon mon est mikolo moi ming on l'a mais la biso moi mingi. Le lot na Shelvi TV balobi à koratete. À côté na Shelvi TV ba on bien sur ba s'abonner na Shelvi TV. Ba s'abonner massivement. Balobi le Boko Star et ça quand on a pour essayer pour Sabino hein. Je salue chez la Vita. Balobi la patrona boss que j'aime beaucoup balobi oh ça la moi 10 ans oh pesa ba chance belé oh foula ina ba nengi na ye hein donc je salue je l'aime beaucoup et je salue aussi ma maman via Queen Mada sans oublier Montréal titi ya sukana na bakisara na ngate na bonanga à Montréal au sala moi na 10 ans pour azala vraiment ba invité nous sur et bana ba on sur batala ka Shelvi TV beaucoup ça jamais de ceux qui bozala qui et bo regretter qui mingi boloba qui mungi vraiment l'équipe était pas ça tie mungwa et monanité pas ça tie oui les monanité même balobi na oyo to koratete o mungwa o mai o kib et que côté bon mon et si kanina teli moi et si kanina teli l'équipe voilà tout ça vraiment na taille en collègue qui c'était to côté to komala et si ka ya invité spécial là to questionner ah si bisa biso balamba on nini même si moi na 10 ans pe ayebi ngo te mais les londa zo e bango voilà azolamba pe nini azolamba nini abongiseli biso nini accompagner nango ekozala nini to koliango na nini mingi ya kolobeza te balobi misale belé maloba mokie Moussa Lebele Maloba qui est apparemment a commis déjà prête donc ndenga na ina na retard nga na indi na retard en fait na éviter na détailler nini awa bilo que ça tellement ebelé na tanga mungwa oui ta la viol mukolo bilo kaza te menga a commis déjà babi mukolo bilo kaza la musika te yeye ta bomona e coquette ça elle est force en haut elle il y a des gars et bonjour coquette bonjour yaya boni bien madame nangulu kande nzamazola msabiso na tonga lelo na kangio oza déjà en plein service déjà donc ngala inde la retard excusez belé na sisi pe bandi olia zalaka comment tu retournes sur ce bureau à 0 et zongina d'après parce que ba nga baza posa ba iba ndenge la memeli ba bon na nzunga zongela mo te ba fouté somo vraiment tozana timing on peut être té coquette ozula mbela biso nini lelo obongiseli biso nini oto lia na journal lelo na bongiseli bino mbinzo na mayebo obabenga matoi ya okauka mbinzo eza na mayebo na mbisi ya okauka na cha mwamba pâte d'arachide tobenga mwamba na makayabu na okalinga pembeni donc loko est déjà retard faut déjà nous expliquer recette nanga awa eza mbinzo la mayebo na check déjà na mai po ekitisa na poni mbinzo parce que mbinzo za mwamba makala mona kati mwa bilo mbinzo batumba ngo kotumba na makala voilà donc na longoli mwa makala wana na poni yango na chango na mai na zui mayebo pe na poni eza mwamba makala na tie na mai na chango ensemble ngamo na préféré misu bazara tie na ye mbinzo à part tie pe mayebo à part babanga zelo ya mayebo ezwa ekangama na mbinzo menga na binde na ko sala alors nde na check on a mai boye o binde ne ko sala o bande ni ke mbinzo na mabele nango ezuite po bakabolaka nde na check on a mai boye na check mai na sangisi yango na check mai na boki mungwa po ezwa temps ya olemba nde ezo lemba wana mungwa ekota alors tant on a sala ngo na ko sokola ngo na ko chamwa eau tiède na bicarbonate parce que eau tiède na bicarbonate na yango nde mte ko aider zelo wana eza na mayebo elongwa penza totalement et puis elongwa totalement na mbinzo après na orince yango ana na mbisi ya okauka na tshena mai makayabu na biso yango ya pembe to benga ambassade comme nazo itan ya ko tshanga na mai na butu te parce que makayabu za mungu ebele so tshanga na so olamba ngo na tongo fuchela ngo o michela ngo na butu po mungu ekita
bon comme nous avons tonchon na butute na chango na mai na eau tiède na sokoli donc parce que hollandais nous sokoli makaya bolongoli moi poso moi ezaka likolo attends na ko expliquer yango na chango moi eau tiède muki na tangisi moi vinaigre po longola mungu mbango voilà utona mbisi okauka so atona ba ingrédients nazoya voilà aïe lele balia kaka mama na série tu peux blor ba kongo te oyo o mijama yeba vraiment blor ba kongo na bangala balinga répondre na musika non c'est là oyo zongi selanga po ba oyo nga ba yo kité balia kaka balia kaka on ne sait jamais donc tozana bino malembe type storole lango ba invité spécial na biso bon mona bango pe na kati ya plateau na ngai ndi ba relier ba pesa ba point na bango lelo koko tsasa ne makamo merci beaucoup au cas où pour nous prévenir poser l'eau et l'on voit bien na maïbo voilà mais ce qu'on dit au bicarbonate bon ma bête parce que do ka bicarbonate ezala ma bé ba comment on a bilamba ce qu'on dit on a biloko bon ma bête et dans ma bête et là on se faut y bosser les langues parce que nous n'avons besoin si faut na rincer pour rester au sous c'est différent ce qu'on y bandi nini ya malamu to ya ma bé cuisine yango ti oh ma bé na pesa na place nango ya ma bête kasi on est cuisine médicale ba c'est là ba mambo ba ya ba biloko rolia ba kisi et tout ou à pharmacie hein c'est vraiment différent voilà titi mozo mona bendango pembeni ndenga zotia na kati ya nzungu ya mai ya moto na ndenga tie bicarbonate na ye balandi nyonso bazolanda Shelvi TV bazala jamais de si na ndenge bazalaki jamais de si elimba mwa moke epi efungwama donc esango minene esango minene comme tel te mais ezongisa yango presque ndenge ezalaki ava bakausa ocomprend ke mbinzo ekoma na mwa so ozolia otafuna mbinzo ocomprend ke mwa absolument ekonye eyokana comme si eza mwa mobesu mais te voilà toza na page ya mbinzo toza na étape ya mbinzo malembe tozokende moko nsima moko molomolo soki tolonge na étape ya mbinzo toyebi te aosala susu nini apelisa moto et puis alakisa biso nde bapelisaka moto kopelisa moto eza na basorte ebele opelisa moto depo sei mombonda ezokingala kaka te sikoyo na presse oyo aza nango na ndenge aza na mposa lesa baoyo aye avant na retard te opelisa biso moto ndeni voilà et le temps c'est qu'on lit car ben oui ah oui ok toujours qu'il ne moko si maman ko to longo na étape ya mbinzo to ebita ok na biso na étape ya nini voilà héritier kanda ité les garçons bio bon mona onga na lamba makasi nana mwasi na ndako te be na lamba voilà si tu pousses la caméra voilà balamba oyo lamba ya boy bazuwa bina mabele foto mona ona 4 ndenge elongwe ezala te kena oto mona mabele te fo ezala loba 4 loba te to moni mabele na kati ya bassin asokolango ebongo ezonga susu na musala nango voilà ba oyo nyonso bamisana kolanda Shelvi TV bozala jamais de si bolandaka kaka chez la vita babi makamba boye fo ezala kaka pa na yo faut aller à la na yo na ebike voilà na loso pe ko ko tape na loso na makemba mingi fufu kwanga bien mapa loso si tu veux siko to éviter c'est ça biloko lambi biloko ebele donc itomoni mbisa ko kauka makaya mbinzo fufu kwanga normalement biloko eza écolonie eza ke biloko mboka na bango ba Congo eza ya ba Congo mais surtout côté mboka na biso ba yumbi na bangala ah bon no bangala pe bakenda pe moi boy ah bon
Ok. Yo to be bicarbonate ya mabe après boyer. Faut ce que rincer en sous. Olongoli na bicarbonate. Donc et où me la combien de minutes et sali pour na olongola bicarbonate? Il faut aussi kango ba 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Ok. En attendant, on va to comme na étape makayabu. Titi bendelanga ye. Na makayabu suko ndongo zo sala bo olongola nini? Makayabu na longola salite. Ba to be ba ibate o izaka. Hein? Moni kayabu ndeza. Oyo ya kwa salite. Balongola réel benda bali yango te olia on solingi mais normalement ne lambeli balongola yango voilà. Ok. Et puis makayabu sozo sala bapalola ba ezala kwa ba ekai quoi. Faut sukoso kwa makayabu yango faut longola yango. Voilà. Aïe, bon appétit, balia kaka. Te salinga na posa. Bilo ke belo ndi meno ki na posa olia do te be na rasiko. Voilà. Mayo yango na sukoli makayabu yango pesa ina vinaigre. Donc koko tika ngote, c'est impossible. Bon, c'est pas vraiment impossible, mais tant mieux rincer. Tant mieux rincer. Pour exemple, il y a sokoli donc saleté tikali voilà. Tant on l'a faut la propre. To comme na étape ya makayabu. Azo la célébration makayabu. Azo longola ngo ya saleté. Saleté zo kita na mbinzo. Na mayibo. On prend soin ya makayabu. Après sikono ndenge tokoma oyoka ke makayabu bakalinga yango susu te osoko okalingi makayabu kokonda ekosala soki nini yo na système yo osala biso te sauf que makayabu bakalinga na bango mpe kaka bakalinga mpe kaka ekonda na yango te sauf que na babilambeli nde ekoma mwa bamayele ekoma obakisama obi déjà ke na place nasala makayabu boye tokosala yango mpe boye mais elobi te ke soki okalingi makayabu ça dépend mpe ya ndenge okalingela. Parce que nous avons un makasi et kondaka on a kausi en makasi et puis ça va bien ça net ya stani makayabo kausi makasi bongo atie sauce kitoko sauce penzana makayabo simba ate d'où et comme un système rosé la makayabo tango chape sauce au mona que sauce ekoti na makayabo ebalani voilà. sikono ndengo te boye olongoli ngo mungwa nyonso to tiki mwa ndamba mungwa yokana. Il faut c'est ça kozali kayabu parce que c'est likayabu si mungwa nyonso comme bisi ya mai. Ah oui. Ouais. Mais ezaka pasi ko tika ngona mungwa nango na ko sisi mungwa nyonso. Il y a un problème. Donc voilà, na rincer. Siko na makayabu ndongo tseke yango nebi te siko tseke yango erni na temps oyo longo lango ekosala mbutu te na mungwa nango sali système ya lo na sali ezapo za vite fait faut emungu ekita vite fait donc na tseke yango na mai normal esala 30 minutes après na rincer na longoli na tshongo siko na mai ya vinaigre on atangisa mo vinaigre mukie yango pe so esali 30 minutes nde makayabu esali bongo donc soki tuna bina continuer nde na tie na eau tiède moke na makayabu na vinaigre so na bina tika yango so temps molai komi mbisi ya mai po vinaigre esisa yango mungwa mbango. Voilà, bino moko boyoki ndenge asokoli makayabu na ye alongoli salite bino bozalaka amosusu ozwi otiki yango kaka bongo salite olambi yango kaka bongo eza vraiment mabele. Et merci na page ya makayabu. Apparemment esili déjà to comme na page ya mbinzo azongi sozo na page yango ezaki na mai même on peut salter makasi. Ouais. Donc ils à partir pe ya bicarbonate nde mte sukoli yango sukoli mbinzo na mayebo bien parce que mai liboso to sala les ay mwindu makasi et mi balé yango pesa mwindu parce que le troisième mai moi tout ça c'est un peu clair parce que salté on se dit longo kuna voilà c'est une mai ça moins clair. Parce que Mayo, ça va.
comme on doutait. Donc voilà. Bon appétit. Donc j'ai l'honneur Cécile. Voilà. Et puis au senti moi. Et puis t'as making. Oh monsieur non boutique siko. On a kasi bota na mai. Yango so na biloko na moto. Noni. So on li poso mona ke ezongi nina. Nyebimi voilà. La zui. La zui na nga. Bo mona bino monde bo landa monde. Oh la mbinzo ambinzo ngizaki misuni te yo moko yebaki nde kobongisa ngo te po musuni na ngo oyeyela ezonga déjà ba technique mais so sali bo senti que mo musuni ezonga voilà akufi musuni ko bota nga te ndenga bana ko tambola te mais mo musuni na ndenga kupeli po ezala eza poso te voilà aza su poso te voilà mon réalité ce qui est étape par étape to comme na étape mbinzo et to ebite sko azo bombela biso nini na sima mbinzo azo bongisa biso nini biso kauka to makala moto to comment to ngate ngamuti bezo c'est dio tanga kana lia po boy déjà et on peut s'en aller petit moro boy mangi to lia fufute kwanga et ça nga déjà ba voilà nzombo pesa makasi et on goûte les chance déjà chacun on a maille depuis. Donc depuis tongo nzombo esalita ba 3 heures na mai. Donc il lembi suffisamment pour na ko lambela. Et bon ce par exemple ce côté avant par exemple retard et sengi faut ça lango chaud na des amakasi boto na mai moto tondeni. Bon na des amakasi ça dépend biloko lambela ngo ko tsango directement na biloko. Ko tsango directement na biloko. Mais ko kutana mo problème qui na poso nango parce que poso nzombo ezara problème. So mon moyen to ko tsango peka na otiet. Les moments moi ou bien au plonger nzombo na mai. Ko tsango na moto. Moi moto mukie. Vous comprendre que et panza mais yeba ndenyo c'est la peau c'est risquant bisi mi lembela non ko to lambité. O pesa na saleté makasi nzombo. Eza mo ba nyama. So eza sika eza na saleté ya gravité. Mais ceux qui ça et où mêler et tout moi banyama babimaka bakusu et tout. Voilà, bozomona ndenga opona biso okauka azolongola basende to boyi sende kama biso na mongongo azolongola basende na ye et ya saleté ezotikala na mai ya malamu ezolongwa ezokota na nzungu ya kolambela. Voilà. Ce qu'on a aussi en maille boy pour na. On reste on a combien de mailles? De ça dépend des saletés. Il y a vraiment saleté ma cassité, banyama bango basi babimi. Ça dépend des pour poner lango. On y a des nazo panzango boy. Mon réel. Pour ce monde la biso nazo panzambisi. Des non panza. Ce qui sali que moi salité ça remarquable sous bien salité ça nano. Tout rincer en sous. Mais là c'est bon ça va déjà partir à mayo na ko lambela ngo sous. Na ko ki déjà au lambela. Toyo karabaloba sozo skwa bilo oso bilo ebele bébé ici la go. Normalement toyo ka bongo kelonga guna ngo mesiko yo apparemment go so bakisama. Nous so longa ebele. Faut qu'ils aient propre. Voilà, toujours qu'il y a des becs au koba, toujours koba au bec au koba. Tu dis que tu peux se venir déjà petit na mandako, na une bellité, balière kaka on ne sait jamais. Voilà. Bino ba obolamba kala, ou bien bolamba raté ba temps ils à la rasusté, tant brota la le boko basta, et je ne sais bino mama yeli. Voilà, ton étape. Voilà. Et ngam te mananga zaika ah. Moni des abos, mouchoir papier des abos. La papier mouchoir? Oui. Au check huile. Là, ça dépend sur au check huile tout mafuta mbila. Voilà. Au check à mafuta. Huile. Ça dépend hein. Attends mafuta mbila. Mbila au kocha. Oyo pesa modo fona zo chasser. Fona zo kitenzi. Ah bon? Oui. C'est le pétrole.
donc ezokanga makala mbala moko te que non faut papier sila nanu papier ici là moi passe parce que huile wana dans un papier plongeant on a huile ce qu'on a ba libanda ba moi c'est la bombe pétrole yo sopi non pétrole deti na ba biso ba toza makala ba richo ba nini ezala pas te kuna système à moi vite fait kuna makala ezala nango pour un système à moi vite fait akosopa pétrole na ye apelisi na ye mbala moko nga mpe nakokaki kosopa pétrole mais nalingaki nalakisa système so opelisi ya moto apa système ni susu oyo yebi koko ozwi likala mosu otie pa otie ozwi makala mosu ya moto esi epela otie obandi opopola epela ouais ebo oyo bapesi na bashasse wana ouais basache mpe ponde ezosa mpe bonya kozwa sache natangisi ok bino bato sache bainsistaka plus soki makala eza mwa makasi bamakala epelaka na pasi wana nde bainsistaka plus na sache bamakala makasi wana ekanga moto na pasi na makala na makasi ana so tiango na papier mouchoir boye esimba te mais faut insister plus na sache bon pour na temps chassi eza chaud ya makasi sache eza makasi ok bomoni système ya kopelisa moto ndenge tokomi na te bongo azali na posaka moto epela siko moto epeli kasi te montréal abi nzala eza wa donki baliaka kaka on ne sait jamais voilà tozokende étape ya étape bomoni moto epeli tokoma na étape mosusu bozala jamais desi bomona yango kaka nde tokende kolamba nga nazoyekola déjà directement ye botala na télévision yekola mbala moko ah oui merci beaucoup balandi nyonso bozolanda Shell Vite TV nyonso balanda Shell Vite TV bosabone wa bosabone te bosabone massivement bozala jamais desi merci beaucoup.
ya amoni amati nzungu na moto atie huile sikoyobi te na kati ya nzungu wana azotia nini na mayebo na mbisi ya kokauka toza besoin ya céleri ndembi matungulu ai tangawisi nga bilona nolama ezangisa tangawisi te na tomate à boîte tomate mbuma to boîte mbuma plutôt na besoin tomate babenga tomate à boîte mais nga alingaka donc babenga tomate purée mais nga alingaka ya boîte te nga oyo ezaka en sachet okime boîte moi bon nayebi te nga moka namona cancer tundeni linzanza nga baboîte mpenza ebetaka nga te baboîte ebetaka nga mpenza te voilà boki tokomi na ntango ya mbinzo mayebo na mbisi ya kokauka donc yokosala biso yango mélange ouais nolama ngo nyonso esika moko onosano ai nolama ngo nyonso esika moko donc mbinzo mbisi ya kokauka na mbinzo na mayebo natie mbisi ya kokauka na kati voilà bomona ngo ndenge ekota na kati ya nzunga motema ezojota kaka G-Love Calista marque de G bayi baliaka baya te barata biso tolia babikokete sasa nde loboko balobi émission loboko ne tombera jamais na Shelvi TV émission loboko oui loboko à coquette ne tombera jamais na Shelvi TV balasi babozola biso bozola ki biso Marie Jeanne Bololé serre privée dans les lettres trop ya dégâts na kati ya scène comme mama Coco dans les lettres trop bozola ki loboko na yenga lambela ki biso et le loto ça na coquette sasa loboko ya coquette sasa tolia olamba bino bomo ndenge ezokende na munoko pe topesa ba point de tinga na balanga vérité na opesa na point mikeno ile yokani mwanda mumungwa sala bozong sa bonalo balangai moi la 10 ans j'ai lu de la presse de Makambo et je salue et Séoul balobi Frankie de Makambo best of the best ça va inda ezoyinda déjà le but ozala ki na les millionnaires et les gars qui té et Leni Kinzonzi le jumeau paradis Christian Mako Akim Mako on entend mpandi nanga Céleste Mwendo et Benita Kimvolo copine privée babi moi na suis cet temps moi si c'est temps babi biso tozolia balia kaka ba balia yana ba balia yana ba balia Cynthia Mwilo copine de dedans babi ndeko de moi akoma copine de moi nyonso de moi voilà na lingi bino ya to ya dégâts tout ça na makusa tout ça na loboko lelo loboko ya coquette ça tozokende apesaki biso mo étape ya moko la moko ndenge arinse biloko na ye ndenge pesiko moto epeli ndenge ezokota na moto esa bangeli nga benga ngeli ezongelangela ndenge peso ngelangela na monoko voilà et sans plus tarder Titi de moi Montréal zala nanga moi près quoi moi trop kokanga moi trop côté au mona ndenge azosala ba épices na ye na kati sana ba épices na ye bozomona a présenté ki biso déjà litungulu ndembi céleri tomate muscade c'est des belé te nga pe ba kocha ba goût belé te na biloko parce que ça dépend aussi mais nga la te na mona la nzala pardon ça bon c'est la nzungu pardon ils ko tengama na boyi nzu nazvate la nzala la journal le biloko na lela on zamba ya goût préféré na ngai ba kongo ba yombe vraiment eza ngai mokongo de deda muyombe de deda musingombe de deda muzomo de deda bon c'est ba kongo donc ai to comme sikona maboko neza kata mbinzo voilà Montréal bende la ndenga zo sala leta mafuta esala un petit détail pour na mafuta ba kalingela blo na mafuta esofa makasi te ouais na chauffe mafuta esofa makasi te so mafuta esofe okuta mafuta ne chauffe makasi okitisi apoche biloko so moni ekomi na ba étape baboye nde oche biloko biso mona ka banda bomona bato bando oyebaka ke mafuta faut chauffer makasi apo boaki biloko c'est déconseillé
Yaki bakalinga ngo nanu. Bon, moi je préfère kokalinga nanu. Okoza na yo pe quand nde eza boye otie na biloko nyonso. Donc ozwi yango otie na nzungu, otangisi mai, otie biloko nyonso. Après otiki yango etoka, otie mwamba bon. Otiki yango etoka quand nde na otio lobake bakolamba ezala façon na façon. Donc tu as l'embelli na ye, voilà. Moi je préfère ça comme ça pour en attendant na cha et puis na comme na étape asuka que na tie mwamba na tie mai etoka et ezala déjà ti na okalinga ngo ba épice ekota bien. Donc pour na okalinga ngo na épice ezokota bien. On attend ngo liambi zo sentir moi saveur hein et bilo na lambeli on a kati. Nga mona boinde bilo ekota bien. Ah oui, c'est quoi le rôle ya ouli? Na kati bilo kongo. Eza pour na okalinga mais attention la mais on normal faut na mafuta. Ah oui. Ouais. Donc goût et bakisara susu. Pas trop pour faut to contrôler l'alimentation na biso. Voilà. Mafuta mingi te. Parce que tu on peut belé te. Ouais. Mafuta mingi te. Mungwa mingi te. Ezo aider. Voilà. Na tension. Ouais. Ataka na biso batu normal. En fait comme kuna te. Oh tension tozala nango. Tozala na biso nango déjà. Oh et mataka o ekita ezala nango mais c'est comme tout le temps komata tout le temps okita ndeko maladie. Mutu so azani mutu attention mais ya si. Mutu azani mutu attention mais likolo. Mutu pas mutu attention mais ya normal. Ana une attention normale. Alors c'est comme inde komata tout le temps, kokita tout le temps, ndeko masko malade comme mabe. Voilà Montréal azaka wana pembe na ngai. Hein? Voilà. So moni moyen to ko utiliser passoire. Pour na rocha ba donc uzi passoire rocher. Uzi mbinzo na yo na mayebo na yo. Oche likolo. Comment itanga bien au perdre pe ba mbinzo te. Nenga pe là na perdre te. Mais non que ti na suka makasti au risque na lo kotazelo quand bien même mes sous penza te mais on ne sait jamais. Voilà. Voilà, azo na liboka na ya ai. Azo nisa. Est-ce que ai otanga na temps nini? Na temps uka ko sala boye. Quand ni na tiebo na ocha ai. Ai natanga wisio na tutaki. Ah osangisa kyango hein? Montréal poussa otala ndenge ota ai na na kata mbinzo. Voilà, tozokoba be kokoba et azobalusa ai na ye na mbinzo esika moko na moto. Et puis namoni ozosala lutu ya libaya poni bongo balutu wana oyo lutu oyo oni nzungu eza libende lutu eza libende oyo eza aluminium so ozobalusa elongolaka mwa basubstance ezolongwa mo baparti wana elongwalongwaka wana donc esalaka bien te moto ali yango mpona epesaka maladie parce que maladie oui yango wana serait préférable ya kolambaka na lutu ya libaya ezalaka bien et puis lutu ya libaya mpe eyeda makasi lutu ya libende ocomporte so ozolambela yango biloko epanzana pa mpamba. Voilà. Mais tandis que libaya ezogarde lutu ya libende nga namona ezalaka mieux mpona peut-être kozwelaka biloko ya kolia et tout voilà. Aïe ba épice mpona kalinga yango ensemble goût ekota na kati ya biloko avant tokoma na étape finale ya otika yango etoka. Voilà. Ndembi parce que nde eza boye nde osala yango boye même soki ozala mpe ochange no idée ochange no idée obi bon nosala nango su ya mwamba te na otya mpe sur mai te kaka nde osala boye eza déjà étape ou bien moto akobimela mbangu papa koya mbangu totyaka papa papa koya mbangu na nzala donc nde eza déjà boye so ekalingami comme nango déjà prêt à olia eza roi biloko elama na 2 étapes
Oh, doit boire au lait maintenant. Ouais. Tu peux m'embattre. Au tien m'embattre. Ouais. Ou la moncande bien. Et qu'au lait maintenant, le fait qu'au tien no ba épice no bo kalingi. Et qu'au lait maintenant. Ok. Oui. Eh, ya boy bazou a vie. Aïe, na mona na sika morote. Oui, oui, kolamba kitoko. So evolamba c'est réussi hein. Ah oui. Et on te dit ça nzambe na sambe na nzambe la ça na iba ko na ibolamba. Oui, mais déjà. Oui, bon, combien de fois. Aïe, ça bien mes caca. Parce que oh yo habité. C'est quoi habité vraiment ya ko hebate, Jerez. C'est foutu. C'est foutu vraiment. Oui, 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 oui. Jerez. Bala lingo balate. Et alors comme ça na soit théâtre oh. Faut que c'est là on m'a il chaque jour. Chaque jour. Nous sommes la scène au bakisa maël voilà. Et le biné na sable le fond na sable. Olamba pe même moi. Donc des abos suite qui makasi. Okoki na déjà olia. Oni. Elle a fait. Ah bon? Ok. Feuille de l'oreille me banika hein. Mhm. Pour tout le monde la souma kasa te le ngoli suli kaso te souma pan. Sous ça les nini. Waouh. Na kati njongo kasi njongo moko. Aïe. Baya te barata to lamba. Bino mo bomona. Tozo koba be kokoba. Ya sir Jerez na kati États-Unis lamba balo lingo balate. Makambo ata mo za kati ndako ye ko ndene. Ezota. Fora mère azala. Ndenge ça y est père Rose la mona vite fait nzale chauffer. Mère azana o sala makamna ye. Nzala. Na moi vite fait wana. Akusa kuti bilo etapa boy. Et to soutien mo kalinga makasi. Pour nyonso déjà za olemba. Il suffit ka etoka. Donc akolia na ye. So moi étalé oche na onini donc à partir ya boy pour ko kabola. Oche ya boy ya pamba par après tu suis ya mwamba. So ya pamba par bokolia manani. Ya pamba par bio so za boy olia mana kwanga. Ouais. Faut faire les cas vraiment te. Pas vraiment. Bon le président Modéro ndenge la foufou. Il a foufou, on sait que le président Modéro aïe la foufou au bomaï. Dans la chouette au lien au Ah. Aolia kaka la foufou. C'est quoi? Na moni me pisi msusu tuti mais litungulu zo kata ba pisi msusu zo kata. Diloko ça dépend. Ça dépend. Neti tangawisi na kata tangawisi te mon toli a beaucoup de tangawisi. Aïe quand bien même qu'il l'embara mais j'ai pas voulu que les amis mbambalo parce que ils ont une recette msusu kata aïka au kachochi. Ils ont une recette msusu ba épices au kata kaochi. Quand tout épice peut trop ils alara vraiment bien. Donc, lia moi le tungulu ya compagnie yokani na mamu le tungulu côté épice et finani donc en fait non la biloko lokwa nde balamba on a deux étapes nde na loba voilà première étape ko za ka boyi na matungulu nde salibo etokika moi mukie et mama yi to mete pa munga okota munga na temps oui et mélanger mais munga mingi penza te po mbinzo o ezali na munga na mai maïe bozena mungu na mai en plus moi ba épice to tchaka ba ça mungu na biloko donc et surtout que tant il y a ma la compagnie sous na makaya voilà mungu kitoke waouh le ballon céleste moindre c'est pas trop juridique va mettre et go le na ça ngana ça na droite na lobi na kaka et comme que no le moment na te na ta mode esquisse ah oui ba pesa ka émission elengi ba pesa kaka en même temps oui to fait ils ont le temps je prends soin ici et ils attendent mon live vraiment té
Il suffit qu'il y ait un Vita. Aïe, chez la Vita, je ne sais pas. Attention, c'est ndunda unatina mayo neimba tena sandeni muona watsamba Vita ngati ngati mosoma babo benga kaka sasa ayibiso te ta mama ho ko ta mama ngati awi émission nga loboko basta ay basta ndi makam ostar ayeba olamba te ostar ayebi ka théâtre ostar ayebi naza na mwa mwasi nazali nango bazwa etonko éduke nga ya olakisanga kolamba nazwa mpe to ntielango mayili donc à part kozala wana to abasi ava koya oningana na scène koganga babengama koko basaba to wana obasi voilà. Donc elobi ka te soza artiste ndo oyebelo te bofinga msala bazoba mabe kolamba pe ya bazoba na ndimi te namoni kolamba ndezo samba ekomi ya mayele senya bazoba me kolamba ya mayele po makamba boye nayebi te autant voilà faut prendre soin na biso kaka kolongola sinde nyonso c'est pas beau moto olia cheka na elenge biloko moto atisa biloko na monoko boye autai na sinde décourageaka elembisaka analonga basinde ebonga ntango ozolia oleka na mbala moko kala eza te bisi batiaka bapanza mbisi te na maboko bisi fo otyango eza na épaisseur epanza na nzungu soki emipanzani epanzani na nzungu mais so otie mbisi na épaisseur bo epanzana mpenza te ezobima na sani na mwa épaisseur na mwa épaisseur lao yaomona moto olia biloko ezali na mabako yebi mabako mpe seuteli te yebi ka fini yango mabako eutaka nde boye vraiment ekota neti biso bao kolamba pasi omwana 10 ans azoyekola nanu azoyekola mpe deja boye ekende mbala moko mayele ezokota nazoyekola kolamba kobengisanga te so outi oye nakolambaka biloko sasa olakisanga yawa so nabosani nake na cuisine na nsima nabengi yo oyeba ejali te oyo mari ejali ma oyeba ejali te oui ba WhatsApp ekoma na okomaka vite fait chaud naza pe na scène te oza pe en ligne po bongo esengaka crédit esengaka osengi excuse pardon na m'appelle en ligne mais siko ata aza appel normal crédit mais eboso nga na scène na boka na téléphone na sac odoka na dokio na doki na pesa mungu na te kib na BBC oui même état d'esprit tokoba be kokoba yo na libaka moto epela enfant titi kombi na solo wana te ntunga na ekota na bayoka o ndenge ekoti na caméra bibi na tv ai vraiment yo na beka moto epela nazalaki na raison ya opelisa moto mbangumbangu fenga mona simba lituka esa nanga nayeba nakiluka chasse na balabala ya opelisa retard voilà ayotisa mbisi ya mai na kati ya oyo osomisa baninga mbisi ya mai yango ma excuse bolimbisi mbisi ya kauka voilà atiango na kati ya donc ezokende mbala moko na mbinzo na mayebo na quelque puce ye etisane vraiment bapise ebele te ekoma ekote bepise ebele eyokanake bepise ebele soki ekoti vraiment na nzongo kokotisa baepise ebele ya compliqué na bilo eza koyeba olamba nga nalinga basosa bamama ya biso bamama ya biso te basianako moto atika kokana bango oza te aza te mo baloleni nyonso tosala moto kokana mamani aza te bamama biso bana bakolamba moko azunika ndunda atineka mwa abweka litungulu atandisika mafuta mike atie mbisi ekoko motuna mwa mwasi omagine asali bilo ebima bien alambongo ndenge nini okomotuna mama oseki nini o mais biso tona osimbeli épice bepisi mpe yango ezoboma trop de bepisi na biloko apres tonobla mokili na gangi nalamba kasi nalambeli yo nayebi te so natokiseli yo épice
Ils bien on là oh ça qui épice et je sanga na biloko ezo bebisa c'est le épice on a laissé épice faut tout le bon vraiment faut tout lingi épice pardon basi wapi voilà baba lusaka kaka tana aïe ton étape déjà beaucoup lié na na étape kolia non soki moko supporte oliango boye parce que mongo déjà ekoti matungulu ekoti ekoti tangawisi ekoti mwa feuille totangisaki biloko déjà etoki eza déjà mélangé moni mbisi ya kokauka nde eza boye okotiaka mai mokie osipi otiki yango toki mokie so na tiolo na sani olie fin bosomela kwanga nanga déjà kwanga nanga ezala dianga na olielaka boye naolielaka boye naoliaka boye babi teke ezaki lokoso babi boye mpe esengi nango mwamba te ya okalinga kaka bakalinga okaya okalinga donc ayi te bafia tete babolamba oyi mpe azalaki namonaki ye te azalaki ok basala poivron na mbuma te poivron batutango na mbuma na pondu ah bon bangotia poivron na pondu mbuma oyo etyaka bololo ah oui biloko mosusu mona olambi yango tie poivron bimi bololo tosala boye mpona mwa saveur oyo bapimbo ntango otafuna mwa poivron mokie c'est le mot bachebele te réveille au sens voilà bilo ya nzete etelemi santi ke le biloko moko ele mwa poivron ntango otafuna na mwa guya ya tangawisi wana vraiment j'adore tangawisi na biloko esalaka bon mais lobi teke eza tangawisi ondio olingo osalisa moto mpo otali bomu batiaka mokie bapo awa olobi bo moto so osala kwa ongosa kisi ya po otali bomu yokatangawisi nde tangawisi wana moto abalisa bwakutani na tangawisi asala bwakutani na tanga voilà nga mpona namonaka ezodendadenda kaka ezodendadenda kaka oza bilo mosusu otie na kati ya nzungu boye molala mokitisuki mais ozo evimba lokola madesu na nzungu waw on va mettre un peu d'eau nde etoki boye totikela mai mokie etuka po esangana après totie mwamba na bosa tomate ya boîte naotia mokie purée oyo naotia yango kaka mokie mpo edécore nga lingana nanga te kotia bakibe maja barouge namonaki ondiri kanga na micho ekoma namona yango te otie kibe te na biloko ya rouge naotia te ah bon d'abord batokisaka yango wana ya normal bakimage normal wana normal mais oyo ekoma na bacolorant ebele wana nalingaka nanga te mpe kibe mage na biloko olia batia yango siko te ke batia yango après obi biloko enge ekita nao na moto ono etoki na mosusu 3 minutes to 5 minutes avant ke biloko ono ekita oécrase cube magi na yo après etoki su mokie okitisi nayebi mpe mwa mokie kata kibi atie mwa purée de tomate wana po ntango otya mwamba biloko ezala pembe te voilà ezala mwa couleur mwa boye ah oui Montréal tokoba mpe kokoba babini lelo so natiki tant vide kuna ta moko boye ta mort moko ekoti wana otie mai ebele boye bilo eza ebele fo mai ezala mwana quantité moko epuis mwa mbeya otoka ok nabosani ke ya mwamba okota fois okuta déjà mai mai oyo etokisa ye cela est déjà place mpenza te voilà e mon réseau bilo na ye mpenga mposa olia bilo ne mo ndenge wasela omepesi mposa olia mitusu omona obana olamba mwamba voilà mais biloko elinga okota mwamba te ke eza mwamba ebele te eza mwamba lokola ya fumbwa te mais bato moto asentir mwa gumu ya mwamba mwamba pa leke wana donc mwamba mwa quantité eza mwa mwamba ke Montréal bendelanga nzungu
oyo rotondi ça comme mon vert na kati mayebo fumbwa pointe noire pardon poto bongo makasa o misuni zo denda na nzungu tomate mbuma ayi pesi na ko kata ko tuta te ko kata ka sukona ba batuta problème te hein mon mta azolamba elambeli na ye ngai nga sona olamba muto azolia neti bilo boye mutu fa senti pe tomate yango yo teka buta tomate mubesu mais tomate aleka na nzela voilà tomate yaki oui voilà tomate ekoti na nzungu okokota combien mbuma on a mode de 3 mois minene ça dépend ya parce que biloko eza lokola sakombi ya mbinzo ya munene eza déjà ebele mayebo toza na 2 sakombi ouais eza déjà ebele toza na mbisi ya kokauka nzombo donc natie lokola 3 nzombo ya mesure voilà donc biloko eza ebele voilà etekaka kaka hein aïe voilà tokopesa combien de temps na ndenge ezotoka boye nde tosali boye tokopesa yango 30 minutes 30 minutes moto ya makasi soki omoni 30 minutes ezosemble un peu difficile otiki kaka le temps mwamba wana etoka emesana na biloko comme dit ton basangana quoi po omoni mwamba nde eza boye so etoki bien te ntango owelela koekrase yango bilo ekoma mai omona mwamba esali bambuma ya kati ya biloko mabako nango bien nzonga nde otika temps mwamba etoki okompa mpenake mwamba ebeli ntango ozoekrase yango esangani bamwana mai mais mpona biloko neti bambinzo bani tellement ke si milembelaki mayebo mpe eza yango deja ya olemba so ezalaki na ndenge ngai toba tosala etapa liboso sans mwamba mais biloko deja ebelaki po tongai totika kotoka ata ba 10 à 15 minutes. Voilà, merci sasa na ndenge ozokolisa biso sur mayele ezobakisa maso likolo kobakisama et merci vraiment merci à chez la Vita d'abord opportunité on se pesa mona 10 ans aujourd'hui de la presse ayeba makambo oyo hein on va inanda ko tournage ndenge côté makusa côté ya loboko ezo évoluer yo yebi yango te mais tant on y a na makambo donc kolisa mayele Queen Mother Bobby via Queen Mother nde makambo to pesa ngo 30 minutes et je 30 minutes nango na yebi que na Montréal est chauffé déjà mais ebela et donc c'est de la kaka on ne sait jamais voilà merci beaucoup ah oui oui dès que ça là qui makayabu donc ndenge ndo ba makayabu esalama na ba façon ebele oyo nde eza boye nga na okalinga te ke na tie mafuta na bwaki makayabu na kalingi te faut noter que nde eza boye asala yango superposé c'est-à-dire kotanda makayabu boye te eza superposé oyo osala lokola emati oyo amateli comme tel te mais atelemo loboko baza moi boye déposer moi le col superposé pourquoi pour ça boye en réel faut en permanent malembe on va mettre un peu d'eau ici donc chaque maille mokié parce que makayabu donc par rapport à débat nous ba sala razu makayabu akalingi après ya sali sauce biso to sa ngo boye so tali makayabu bien par rapport à maman to sa ici lembi voilà lembi vraiment lembi so ça boye le kati moto donc ça dépend biloko uzango besoin pour na sauce à makayabu mais makayabu senga nango biloko grave te tokata matungulu makayabu so ozosala biloko na faut classe yango yo moko na maboko
Tout ça, on te quoi biloko, pour biloko, il faut oublier en autoka. Donc, il faut oublier en soindénité, et puis c'est un peu compliqué. Pourquoi tu as combien dans les tours, le Maroc? Il y a un tour, le billet. Il y a un cahier. Alors, et mon en a vraiment. Pourquoi tu as combien de boules à ma tour? Bon, on a un côté de balai, et ça, moi, minine. On a un moi, mi balai, ça, moi, minine, et puis Nathalie. Ce qui est. Et cookie dans les lingi. Mais de préférence, c'est un homme mi balai. Ce qui est dans la lingi. Et là, on se bat l'exercice. Ce qui goût na yo monde ou linga. Voilà. Voilà. Mon réel juste, ouais. Ça tient à des boules à ma tour. Il y a mes nénés. Et mon amaké, non, ma cabou, ma litou, l'eau, et non, ma cabou. Azui cabou, azui matungu, suizanga. Bateau balai matungu mingi. Bon, même pas tape bateau balai matungu mingi, mais ma cabou, ça déjà mingi. Sauf que matungu le moukier. Et ça là vraiment classe. Voilà. Et des poivrons. Donc il peut se sentir mbouma, hein? Té mbouma té. Et vous ne devez beaucoup tambouma bien. Et ça là. Ça là vraiment bien. On fait ça caca. Moi je trouve que mbouma poivron, bah qu'on doit retrouver mbouma encore en pondu, hein. Ah oui, et tout amara. Poivron kokota moi mingi to muke na makaya moi mingi parce que na mto yo kozwa. Makaya boza mingi tant mto olongola aomema poivron, il faut izala. Donc voilà, na o bateau baninga ça makaya na aubergine. Zo kati aubergine na yo. Soit tout ça. Bateau bateka. Aubergine pembeni voilà. Wow. Eza koyinda. Ngai mte meso diota. Yindi. Aïe, le boca basta, le boca coquette. Aïe. Subakata concombre. On a makaya papa tiaka. Suka tiaka. Akati concombre. Donc ça dépend de mtolinga lambela. OK. La céleri. On a qu'après kotoka. Biloko on ça et ko panza na penza te. Et garder saveur en haut. Voilà. Moi aussi maman. Wow. Donc céleri peut kokota moi mingi. Oui. Oh la céleri les années à makaya. C'est ça là. La saveur hein. Bimbo. Bimbo de nini on se soana. Ah. Ne yoka. C'est mon aïe moukier. OK. Tanga wisi na. Tanga wisi na. Vous n'entendez pas c'était. OK. Moukier. Voilà. Huile. OK. La place au calme. OK. Huile au chèvre. Pardon, eza bouillon té. Bon. On so o so kama ebelo so ki huile ebele comme bouillon. Aujourd'hui on a foufoué. Et bouillon té to kalinga makayabo. Ngecha on sko na moto. Na réchaud. Ngecha on a réchaud. To gagner temps. Tant ça la combien de minutes ça? Chata ba 10 minutes. 10 caca. 15 minutes pour makabo ipanza. Voilà, merci ça te koba be koba ipana yo. Aïe. Merci beaucoup. Montréal. Zala na ngai. Moko sima moninga.
Ah bon, on a ce que ça gagne. Voilà. Moni. Avant qu'on a écrasé, déjà, on a écrasé. On a écrasé. Tant que j'ai écrasé un peu, et je pense à un moko. Voilà. Moni. Voilà. Quand bloqué ici, on a un na impressionné, on a déjà moins bébé. Les hommes qui ont été. On dit ça, on dit ça comme un verre. On dit fou, on ton coffee. Oh, ma casse, yo. Je vais aller missionner. Ah oui. Mayibo yokana, ndinjo yokana. Et mon ana promis que non. Balambi boyete ke komi epanzani zo bana sens te. Na olia nini? Supu. Na nini? Zo balate. On va saka mai mukie po. Suko, huile no tsaki ya ekoki na ka bon. Ekoki. C'est un huile mingi te. Et puis waouh. Il y en a bien. Ah, tenga sona meki bona. Eyo kita siko. Allô? Allô? Voilà Montréal. Toko babe kokoba. Toko mina biso vraiment presque à la fin. Vraiment presque. Tento lia. Ah oui, tento lia vraiment. Balia raka comme ça jamais. Au lit était bon à la place là. Bon, sikoyo. Bato balia pilipili. Bato bocha pilipili na biloko. Pilipili na biloko. Babwa karate ko bwaki nde bamsi balambaka. Ache pilipili. Ache biloko na moto azwi mpamba mo pilipili ache te. Pilipili ache bon te. Parce que ça moto mususu ali ani pilipili te. Komona biloko pilipili déjà mipanzani na biloko non kutu yo touchant te pilipili c'est mipanzani gaz epanzani. Pilipili pe yana okande mona ba ki donc avant de pilipili ce biloko elingi kita. Les bazwa pilipili obwaki. Vous comprenez que pilipili est toki mais et garder nini nango abiband. Tout ça ça pour ça écraser. Et mon kasa a écraser. Nani on ba isi mai boy mabete po na mono ti mai su. To kasu bien. Puis on a moi bon soupe belé te mais. Et blo fufu. et comme kilo hein. Kilo na ibeli. Ibeli la kate. Oui. Nécessité tina nzunga ya luto libaya ngo bien nango. Ata tellement pesa pâte. Ata bilo c'est quand même assez. O sabo. Mais nzuto na luto libende moto zo chauffer nzunga tant zo palo na luto libende wana. Alia kaka. Na blo na ngai. Belio. Como kaya buso na ngo suki ndeni. Ah Moni. Donc na chai mai nde na sala wana. Moni kende za bo mai kauki mukie ezo kalingama. Mais kalingama eza mai na kati na mafuta. Ko kalingama nyoso yango wana. OK. Montréal la bonne ngai. La bonne ngai ça tu bilo. Bilo besoin pour ça na tikali non ça ko boni. Na tikali voilà avita. Maramozo lukela biso. Faut à distance. Maramozo lukela biso vita aussi sango. Aussi sango hein. Ah oui, bon. Toko babe kokoba. Sima moninga. Montréal bendela ngai ndenga zo tsa biloko na sani.
balia te barata oye te baya na place na oui secondaire makabu ezotoka boye ezo repanzana te mpona apparemment etoki déjà mai ediminue déjà mwa mokie totikali na huile na ba épice mwa mai mokie eza sikomoni ba épice nde eza boye ekauki te mais elembi moni ba épice elembi makaya bochanger couleur donc kokalingama mobimba yango wana par rapport à nde eza kokalingi mpe ya makaya bomona ke oganye na sauce na makaya na goût oganye ogardan oganye yango voilà nakoka sentiment te non okuta leta zida mampala nakoka sentiment te comme na étape ya pilipili ozolamba yango supu oyo otia tomate ya boti to ndeni naolamba bon en fait naolamba te mais naosa pilipili tout yango te te nde esali boye donc natie pilipili natie mai na kati matungulu natia mwa tomate naboki mwa mungu wa mokie ntango etokatoka tokozwika oécrase opilipili batokisa eswaka makasi avec tomate oyo ekasi esiko koswa makasi koleka epesaka goût mo boye notangisa huile mokie là donc na place nde totuta pilipili on ayebisi yo anaoka bafaso ebele kolamba bafaso ebele kolisaka mayele oyo mpe tovandeka toraisonne aya ndenge na pilipili boye nayebi so so natieli yango otika olia fufuka na pilipili nde eza boye olia kaka pilipili na fufu ya solo nazoyebi so so tie pilipili oyo na mono olia yango kaka na fufu nga na moyombe te yavi na biso pilipili osangisaki nini na nini kasi mpo olia yango na fufu pilipili yango natie mai mokie na kati matungulu na kati ndembi natie mwa tomate mbuma mokie kaka naopalola sikoyo tangawisi après ntango etoka nasali yango kaka esali lokola pate mbala moko ok siko mabe te parce que na biloko otiaki pilipili olambeli biso so pilipili écrase te moto so alinga so azolia mwa pilipili ezala na écrase yango te moto so alinga so azolia alia na ye pilipili ya mbuma bon en plus naza moyombe pilipili ya kobweta nde maka voilà weta naopalola tangawisi sikoyo na pilipili tangawisi esalango nini tangawisi mpe ezala mwa pilipili mo wana mais epesaka gumu na pilipili kokwa pe nde ezalaka moto batuta tangawisi bamona pilipili nani ya naoka nde moko mais na changer de forme olambi yango nalambi kotuta ros pepele aïe le boka basta non et jusqu'à combien de temps c'est tout ce que je à ma casse 10 minutes c'est trop ok voilà et ben la ça chez TV au monde ndete olamba pilipili ngai nayebi kaka ke batutaka yango esili bongo bien na kalingi kaka koza mpe bongo bakoti bobata pipi bamoni babiloko mosusu na kati ai nga na oyoka moye montréal nabombeka na kuzi montréal mawe ai ti biso tolia na yo ai ya pasi barataka bazalaka kanda mo atelemi de batelemaki mamo yosango te yo olia kuna oza bah j'ai la sens ah oui voilà merci beaucoup to comme na biso parce qu'à la fin malgré merci beaucoup na ndenge tozalaki na coquette et alakisi biso comment kolamba biloko bakongo e bayombe ekepe na mwanda bangala o bangala pe mbisi
mbinzo na mayebo eza pe biloko na bango mingi nga na ibo na bayombi na biso bete bala boala bete bala boala jusque biloko na biso yango wana mais obe bangala pe ekotama mingi voilà Montréal na yebi keno oza nanga sima moko tozalaki na betape biloko tosisi makayabu tosisi mbinzo etokomona tapo ya pilipili ntango tolonga na pilipili tokomona etape ya kolia tata sisa kolia nde toyebi te na nsima so tokosala nini voilà merci na baones bazola na Shelvi TV vita chez la vita nde makambo e ntango otangaka na Shelvi TV référence maman toke na chez la vita. Merci à ma maman, je l'aime beaucoup. Il y a trop de dégâts. Azalaka wana pembeni na ngai. Tono osala boye. Na olia na otale pembeni yana. Azali na lele fort. Ele dégâts moi bi ke na lele fort Queen Mother kilo ya monde. Etango okota opesa kilo ezota. Voilà, merci beaucoup na lele bongo trop opesa ngaba opportunité mo ba chance mo bo. Donc qui n'a habité ceux qui m'ont réel à zone déjà. Queen! Bonjour! Vous venez la fouiller, voilà. Nous avons plus d'explications. Non, il y a pas de... Eh, bon, ma belle. Non, il y a des explications. Oh, bima kasi nazo iba kutenga na mika bawe na bawe na ba. Ah. Mbona sasa mtiti. Non, on va explication. Bien sûr. Explication iba na ngati. Mbona ko boy sangati. Vous allez bien? Eh? Ben nani? Osaka na ngati, ben nani yebi gula ngati. Tala mwana oyo. Oh mama na yo, zo saba chez. Voilà, to comme na suka ya loboko ya coquette. Alambeli biso bino mo monde ngalambi na pilipili. Alambi. Appétissant lia wapi. Non, c'est la télé lia voilà to comme na suka. Non, il y a émission na biso mais il y a loboko ya coquette et ba invité spécial na biso bino mo bomona bango déjà. Babi Queen Mother Azawana et donc rien à commenter hein. Bino bomona déjà donc to lecture micro moko ba mekopesa biso ba vie na bango moko et bango bamoni on ndenge nini mabeto malamu oui to meka biloko olia na monoko ba pesa ba comment ba point ba bon non ba point kitoko to mabe mungo to wili to nini po biloko ndenge lambela fa na habité ce qui mungo ezanga to ezanga te ma batamisaka micro moi deli lo bato moko oui mingi kota ya Queen Mother étant que moi na coquette moi deli lo ba na ndenge alambi biloko na ona to mekengo te mais na kota la kaka oui na kota la kaka d'abord biloko batala représentation ya biloko mutu oyo mutu mususu atala nete ezo kwa bato batala biso na télévision na Shelvi TV bako lia yango te mais bako mona ngo kaka na miso bamoni ndenge alambeli bamoni ndenge baloli nzungu ndenge azaki na discipline na nyonso wazoki tambala tie mutu po ebike mesh biso epumbaka pamba azui a présenter basali na ye très bien na bansi biso sto mona présentation nanu ya mesa ya table et benda rapé et pesa rapé pour ça kolia et kota la biloko na elongi na ngonde to moni des choses mona soye ezana na monoko nanga donc je pesa na japosa na zwa kaka na tchana monoko eza on dirait muto azolia safukuna nga na vandi awa mais elimbisa quand même soye donc jusque là moi na pesa na no ba point de vue nanga izate mais jusque là nazo mona que ils ont kende bien biloko ekangami kitoko nde to lingaka pilipili pe balambi oh là là ils ont bato belé pe ba moniki balamba rapé pilipili bato belé ba ebika ke no faut tout à pilipili il faut qu'on nika pilipili mais lelo to moniki no balamba rapé pilipili ba ikolamba nde to lobakati ba maman ba lobana biso kolamba esila raté to ye kolaka chaque jour mokolo nyonso nzamba sala
toyekolaka kolamba parce que tobakisaka ba 1 plus donc tolingi tobanda siko tomeka toyeba esika nini croquette amemi biso na niveau nini voilà. Merci Queen boyoki moko bikeno ako c'est ba point de vue na soki ale nde boroyo kai bakisa nini. Merci beaucoup et tokata na ngamba mama depuis que papa er moko papa tozamino er moko bolia na nuso bolie nde boropesa biso oyo boyoki na biloko. Ma chérie Olivia, ça va? Oui, ça va. Mais ce brusque, tu s'attendais que vous m'en naza bongo. Ngasa ni place ba olamba biloko na yaka naza bongo. Koketa yebi naza bongo. Na vande pana ndaku solo wana ngabi. Nakeli. Et le maman ba Congo ko ba solo la kitambi. Donc yeso ka moniga ayi fa comme voilà. Puis na moto. Na moto pona banga eblo ici là. Chance na moto. Naza bongo. Tu es comme malili na bim. Voilà Oliva, au moins ndenge koketela mbele biso malgré na oliete mais na misu kaka. Ngala nga Queen te mutakumisi ngana lia nani. Bon. Soki na liete pamba. C'est pour lieu sentirang. Non dimara meilleur non ngaya zate. Voilà, bon appétit d'avance. Et papa bon appétit na bino. Voilà et ah non. J'ai dit follow le nabi que yo lambara chaque jour. J'ai dit tu follow au lambara chaque jour livre d'or. Donc j'ai dit cela mi nabi continue na ngabongo na lambara chaque jour. Oh nelo boko ya coquette. Kami nkena yo zo ko bangate. Ko lambo yo lamba wana. Soki na kamati yo selinga babiloko yo selangana. O sepananga te. Voilà Léander. OK la biso no lia to lia. Nde ozonga na biso. Voilà, merci beaucoup. Tu vois, c'est un bon mot. Elle est tellement kitoko. De ma part, on a félicité, félicitations, vraiment coquette ça. Aïe bon. Na eti biloko, na ye na moto, na ndenga seli makam na ye ti na suka. Soba bolamba te et la sera que non. Et suka BBC. Ou mère na biso ba koko na biso ba kuna, ba otala. Mais ce qui peut vraiment que non, le beau comment que non, oh tes félicitations hein. Et le que zangaki et le que batsem. Vraiment de ma part na pese ba félicitations et belé bilo monitable ndenge sili. To le bien. To me dit bien. On a bouteille na déposer tes pots. Na ba mélanger. Na ba mélanger voilà et bon en fait mingi na du sur la Queen excuse.
Voilà, Queen. Et qui tient aux énormes donc. Ça va. Voilà, on a rien à Saloma. Queen, puis c'est biso. Ok, on est nini. Ok, on est nini. Et salut, on est nini dans zoto. Non, biloko déjà, tu lèves biloko à protéines. Mais vraiment, coquette est beau lamba. Aïbi ko lamba, félicitations. Merci, moi. Aza pena moi ça au bala. Vraiment, na sepeli makasi. Na sepeli makasi parce que to lié mutu na mutu alié biloko na pas sisi biloko na ye. Biloko kitoko ba yebela yango bongo. Po biloko mususu mona mutu alié asisi tanga na sisi e. Mais na olandela nanu. En tant que muyombe na moni mukwali ka beza nanu ado na olandela nanu, na obenda nanu. Alors félicitations maman. Merci. Donc to lié bien sans problème. Makabu kitoko mbinzo kitoko mwamba eza normal et lelo to koma bato belé balinga soko lia ba mungu belé te to lia biloko na kimia sans problème. Moto tout à le biote mungu eleki était oui l'éleki parce que biso ba santé comment à contrôler. Vraiment félicitations. Merci maman. Voilà. Pour moi des trois personnes on va profiter ko pesa pe mbote belé na batutu ba s'abonner massivement na Shelvi TV. Shelvi TV est chaîne et sikana ba innovation nango. Donc voilà, des très gros bisous à papa Roger Boutabuna. Moté m'a fait makansi à mamie. Mbote makasi et pas à Brigitte Nkongo, Brigitte Ntsombi. Moi c'est abattu à papa Willing Congo, donc de très gros bisous. Et Nzambe merci Nzamba Makamba minene Nzamba Makamba ko kamwa na pesi Nzambe merci c'est parce que tu yambi bébé na biso ya sika. Ah ngaye famille lwa onyoso baso sepela parce que papa Patrick Alexis biso ka mobali. Et pardon, papa Alain, pardon, Alexis biso ka za mobali. Donc maman Irène Lelo asa déjà na bébé na edo Nzamba se apesi biso Nzamba zo lokumu. Donc Nzamba mamba okamwa Nzamba mamba minene biso nde tozabwe tozo continuer ko espérer. Muto nano akufite ko bungise likiate. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Donc vraiment n'est-ce pas Titi? N'est-ce pas Titi Kadima? Donc vraiment tant que tozo continuer ko vivre espoir pe lika il faut ezala kara maman Emilie Nzemba moi ça tous pepele ya mbetolo na Londres na minute oyo na yebi yo wa Kongo oyebi biloko to lia valeur nango mukolo ya kin simero na loboko malembe coquette lambela maman Emilie Nzemba lambela alia na ye moi ça bato tous pepele ya mbetolo donc de très gros bisous na bato nyonso oyo balandi elubu ya coquette. Tant total aka isa total pamba te mais poto zwa to yekola isa pe na bato mususu na ndako ataki chance ko yeba te linge le bateki balakisa ki ete mais elinge le baketa mususu abotami mama akufi mbala moko abokwa mi na ndeko mususu oyo a négliger ki moi mukie na télévision et sunga biso ba émission ko lamba bonga linga ngo mingi et sunga biso na ko lamba lio benga bato tant na tia mafuta na ko tia nini après balakisi yo déjà ke mbinzo ba tiaka na mai bongo te ko na rasu bomoni ndenge ko keta sel marmone nyosu moi j'ai appris et yo pen à côté na yo apprendre voilà. Merci beaucoup Queen moi de maloba pour na Shelvi TV. Na uti lo ba déjà te ba tonyos tout. Non libanga te mais moi. Bon na lo ba kara maman d'ailleurs c'est melanga kraka. Pour la Shelvi TV eza chaîne moko ye nango sika na uti lo ba que yé na ba vitesse nango et na ba ndenge nango ezo pesa biso biloko otola nango posa c'est-à-dire kara ko sekate kara ko lelate mais divertissement. Donc vraiment na Shelvi TV batu nyonso bokozala déçu te nga nazara déçu te tout le monde ne sera pas déçu. Donc Shelvi TV est la chaîne biso ya lelo total ngo poto sepela quoi chaîne éducative voilà. Merci beaucoup ngalinga bwe sala nga mapala et balango ça abia oyo moi c'est journaliste mapala moko. OK endina ndinga famille biso. Voilà ming pantina ekoite ezali voilà et naza pembeno baki au côté la été kuna côté le yo côté la été omoni ndeni ko côté la été Bah, mais ngamba tunga kile sikana lobaka cité.
Bon, Alain Bine bien menga leki. Mais en tout cas, non. Bandeko ba otala, bo apprendre quand on a autour tout à l'heure. Tolier penza. Tolier bien na ebele. Na elengi na kitoko. Donc voilà. Voilà. T'es à la coquette, pas solo, à la coquette. Félicitations coquette et merci na Chalvi Télévision. Voilà, moi des toi na yo. Deux trois langa. Il y a Olivier Bokolomba na États-Unis. Il y a Emile Bamba na Zurich. Il y a Jean Thomas Topenia na Boyete. Au lobby déjà. C'est bon. Et sinon voilà, merci beaucoup. Donc, ici, Nangambouya. Il y a Mukolo Makam. Voilà. Ah, excusez. D'accord, sauté. Ok, papa, bonnet. Bien. On est bien. En tout cas, on allait bien bouger sous thé. Et puis, tous les formules tous les noms sont naturels. Voilà. Tous les man naturels. Et puis, donc, merci na coquette. Na muto l'accès kolamba vraiment ça là. Donc, Bambote na ngai na France. Et pas ya Roger Dimbo. Il y a Marceline Kigoma. Rodrigue Mokilia bébé Kigoma Junior. Kervin Mwalunga en France. Nadine Malanda. Nakata Allemagne. Mon vieux Pichulingo, Nakata France. Salut. Voilà, merci beaucoup. Nous avons qui n'a pas mis balle, bah pesi bah point na bango donc to kati si na place na yemoko et coquette ça. Ah papa. Eh, habia babeli ka babeli. Comment les Voilà. Et Yomoko. Voilà, Yomoko. Et oui, Olambiango. Absence elle a été qui m'a boy. Voilà, Olambiango et puis bah. Hein? T'es na la magan pour ma boy. Olambiango puis ma boy. T'es na la magan pour ma boy. Na magan pour ma boy. Donc voilà. D'abord au baïbo lambate au tei bon. Bon. Nde baza boye déjà toza bandeko d'abord to koma ko aider bango bao ba ibolamba te za nango trop tard te et après ma bête ah nzambe nango abna salikaibo eza nango trop tard te ezala ki mabe avant mais lelo avec tout ce qu'on fait là pour biso ba o to ebolamba quand même toza moins fort par rapport na bango to soutenir bango ba faible kozora émission ko lekaleka kana ba makosa olamba na olamba na. Voilà, Chelvi TV, Ezaka Wana Popé Sabiso Babiloko est bien ma casse donc il n'est pas ailleurs et bah pour ça biloko mususu boluki biso so tona capacité olamba to olamba ka so to moi moitié to luki queen ba tumbaka ndeni queen bon likasa ya liboki ba babola ndeni to luka ka ah oui ba o yo ba monio na journée à lelo ba sepeli na loboko na yo et sali bango bien au lebi de bango ni. En tout cas merci beaucoup, merci na batunyo so ba de la ndinga. Merci na Queen. Queen Nabiso, kilo mboka. Queen Nabiso. Asa maman na ngai tant le bango za théâtre te ba jeter maman leki na ngai propre. Donc voilà moi le boka ba yombe tambola. Merci à toi Pecops. Merci Titika Dima. Merci na Chalvi TV. Merci à tout le monde venu sur la ngana yo kité yo kana ndenge ni ata yo moyo mto présenter oh yo mto présenter ata yo il m'a pas makasi non coquette merci un grand bonjour et un grand merci à l'évangéliste Guigui Kabouya depuis Belgique dans la Louvière l'évangéliste Guigui Kabouya en tout cas merci beaucoup pour la soutien na yo Michael Kavé na mannequin nga beaucoup merci à ma grande famille merci à ma coiffeuse avant ba soin sangai grâce mananga tala niveau na boaki mutu na lembi tala ka expression na to na boaki grâce mananga merci beaucoup ma petite sœur merci à Anana Issata Mogrosso merci à Mami Rukia Mami Rukia. Merci à toi, Maman Bekam Kinzunga. Merci à Yadadi Kinzunga.
Che Guevara Highlander, mon conseiller privé, mon conseiller personnel. Merci à Ekumo Kima. Solange Sassa et Mami Massamba, merci à Diane Sassa et Mérance Mapengu, merci à Bafan Nanganyo Sobalinganga Mingi Mingi, merci à Kimi Moi, à 10 ans. Wani. Mi boaka yo moko. Merci à mon à 10 ans en tout cas. Merci. Continuez Baksa Soumayele. Baksa Mayele ça l'a bien. Merci à toute l'équipe. Merci pardon. Voilà, merci beaucoup Valobi, merci ne t'aimeras jamais. Merci beaucoup et merci ne t'aimeras jamais et Montréal Nassani. Excuse, pardon si tu Kadima, voilà, merci beaucoup à Shelvi TV et bon, tikala kozala jamais dessus. Bon s'abonner massivement et voilà et na bosani ça s'il te plaît bébé. Na bosani loko moko. Nalinga kozang c'est le côté na chaîne nangai moi de maloba la chaîne nangai na Shelvi TV. Oui, Shelvi TV. Na lobanino. Ezarande boy. Yarande boy. Ah non bébé, toujours mémaillé, tout prendre soin de temps comme mukolo comme ça là. Zong c'est la bisopi. Bon. Ah. Et si né yangola. D'accord, comment ça la chaîne en beauté voilà. Merci vraiment. Voilà, merci beaucoup. On est sur lundi, on a 10 ans, on est sur lundi, un jour de la presse et Azaka la pour ACP Sabino. Donc, il y a des trop de dégâts et merci beaucoup. Salut partout dans le monde. On va mettre ça là, on a 10 ans. On va s'appeler la bisous, bye.